Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Meilleur vina bakinoa nyonso bolingaka magazine KNB bonne année 2016 na bino nyonso KNB ya 2016 ya lelo e bandi. Bafet o créé qui embouteillage pe makambo ebele na ville ya Kinshasa botala ndenge nini bakinoa bafeta ki yango. Ki on aza nango ezokoka te. Qu'il faut qu'on focuser eza mo ebele po par rapport à moi ba année mususu nde lekaka ba fin de l'année to ebika ba fin de l'année mingeleka kitoko. Mais oyo penda dans fin de l'année ya mabe makasi nde yango. Bonne année ezoleka nango moi bien par la grâce de Dieu. Bikaka ba salaire na ba futi ba tout bambongo ezwami te mpona kosepelisaka bana po bana bayebaka na bango teke mpiaki ezali yo tosaka na oyo tomonani nango mpona bana. Ce que je peux commenter par rapport à fête oyo eza nini, c'est-à-dire touta bomwana to feta mais je ne sais pas sur opinion na eza ndeti ya batu nyonso oyo eza suka ya fête ya ba l'échec nanu to mona fête aboité wana d'après moi. Je n'ai jamais connu une fête, le roi des fêtes au Touzabou. N'a évité circulation en bongo, on n'a pas remarqué circulation en bongo. Vous constatez binomo sur terrain, bana balatite par-ci par-là, voyez un peu les enfants, bana balatite. Moi je ne sais pas mboka oyo, toko suka wapi. La dernière fête il y a suka et puis il y a l'échec il y a ma fête. Te par rapport à fête, musu fête au penia na se. Na fête au penia et à la se makas. Oyebi ba nemoro boye coulé. To alaka so tali ba venir moi qui a la concurrence. Au moins la venir yo ba sali décor. A venir ba bité biso photo les ka venir au moins la décor elle ba venir mais année au pena zéro. Banda tamsusu banda qui quiti ti na prince à Victor au moins bela ke fuilu. A venir morote ba cette décoration nda ko morote jet de lumière ezate. Ko banda bané o to banda ko fêter na Kinshasa ba bonne année. Na monique année oyoyo et nyokoli batu et puis année oyo et fait jouer beaucoup de choses et ça bonne année 2016. Pourquoi? Sur total les années coulées l'année 2003 jusqu'à 2005 à 2006 et ça est un peu mieux que l'année 2016. On ne sait jamais est-ce que bakonzambo kanabiso bakangi mbongo amonongo un peu passable pour te souffrir te bundi ne fort na biso. Mais il y a un cas de président, mais merci pour l'équipe bien. Papa a bon année, monsieur, on est échoué. Au penda, l'échec est la bonne année. Bochiko landa bongo réaction ya bakinois na o Italie ambiance ya le 1er janvier 2016 bakinois ba réagir na micro ya KNB to Koti Kinshasa mobimba to tamboli tozali précisément 18h30 awa tozo sala shit na biso na commune na Kalamu na quartier Yolo bakinois baleli babi mama na échec ya bonne année binomo bocho landa be match ba bar vide ti euro na zo loba c'est-à-dire to yebité ce qui peut-être na ba minuit 2h ce qui ko yinda mais na 18h na zo expliquer bino foin kin et l'équipe partout. Le 31 décembre, il y a le dernier jour, il y a année où les chrétiens mingi ba préféré kako silisa yango na ba église. Botala ndenge ba veye et les kanaki.
église eleki bien toza na église awa tokoti déjà na 2016 touti kosisa 2015 donc vraiment c'est bon le Seigneur topesi nzambe merci ndenge abateli biso apermettre ete tokota na mobu ya sika yango tozo rendre gloire epai na ye mpona bandeko balinga kosambela te na koconseille bango vraiment basambelaka parce que en dehors de Jésus-Christ il n'y a pas la vie donc il n'y a que la vie en Jésus-Christ. Alors toye na veillé vraiment veillé leki kitoko makasi komona ete ba frère ba sœur ba papa ba maman ba mipesi pona likambo etali bonzambe oleke tolekisa batana ba bar soki wapi toye na biso na kati église. Micro ya KNB ekitaki na terrain pour na kotuna bakinois ndenge balobaka Noël eza fête ya bana mike pe bonne année eza fête ya mikolo boyoka bango ndenge balobi fête ya nativité biso totoyebi ke o aza chrétien au moins au sein de l'église de Noir ndobo ya Jésus loko oza chrétien ou bien chrétien Noël ezala fête ya nativité mais to transformer de bana pour to favoriser no bana to tie bana na première position. Tolingi bana mingi ba fête boso na biso mikolo pour ça c'est bon. Bon, Noël tant bana fête bana par rapport à Noël naissance de Jésus baza plus bana bonne année ezara tant morobo eza hein c'est pour tout le monde mais eza bana barobi maté bazara na bango oui les enfants fêtent bani na tongo bani na butu ezara juste pour la mikolo. Mais c'est différent avec Noël. Noël, les alliés, bana bakei, ba s'amuser, mikolo ba ki pa na na Congo, mikolo ba ki pa souté. Ba comment ba plus eza biloko bana to sala biso fête biso za rabo na nende ya biso ya ba kabola. Mais en général, eza en fait ya biso nyonso. En fait, ba Noël, les fêtes bana pourquoi parce que bana ba messa na Père Noël. Père Noël aza mutu o kabola bana ba cadeau, yango bana siko ba sara plus différence, on a ki abakeno. Noël les bango pour mettre ça au Kenya sur l'église ba mona ki parents plus bagatara bana na Noël comme kolo mususu peninga zawana yepo na yaze la bonani ndesi kolo ndesi nga la lati na basika en tout cas ngana lati na basika na bonani bige bo sambrier bo lingo comprendre ngana zo yebisa ngam na lobi puis nazo confirmer kin elle est partout. Avènement ya ba nouvelle technologie et sali ke ba chrétien mingi ba sombaka lisusu ba bible te ba komi ko préférer ko salela ba bible numérique o eza na ba téléphone na bango boyoka moko ya ba teki bible ndenge alobi po ya tango akala ba ne otoleka na mikolo bible ezoteka vraiment les ezalaki liboso te yango to contacter mingi ba na nzambe mingi bazokenda na église sans bible na église oh tozo déplorer vraiment mingi parce que bible en quelque sorte eza constitution ya bana nzambe mwana nzambe moko taroko bakaza mwana nzambe sans que azanga constitution na eto bible na ye na ndako mais en tout cas par rapport ya côté kama bible mikolo moi marché kitinda mo par rapport ya mbolo toleka bon ba conséquence o biso toyebi o bato bazoloba eza que ba avènement ya ba bible numérique na ba téléphone na biso ba Android to na kata ba tablette donc ba chrétien ils préfèrent aux ana yango na ke kozana bible ya ba papier na maboko boye donc yango na bon mais ils ont vraiment raison te to ko s'appuyer na parce que à mon courant cause à la tête téléphone et décharger mais bible o ya ba boko ya papier o to mesana on a combien bible traditionnelle sur na bongo et yango ndi sunga biso ke to za la rana to ko tanga ngo réunion so lingi courant ils allaient à la tête au tanga yango par rapport ya ba bible ya numérique to électronique to zozala na mikolo dans na kusenga na bana nzambe nyonso biblia nzambe lobi tangu nzambe abengi tangu Moïse akufi abengi Josué abisaki que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche médite-les jour et nuit ya on peut enseigner na bana nzambe lelo ba tanga biblia bazala nango ezala lokola compagnon de route na bango. Voilà bandeko boti kolanda ndenge nini espérant Kasongo ya librairie Saint-Paul à répondre biso par rapport ya ba vente ya ba bible na kati ya librairie biso KNB to kolobaka ke mwana nzambe sengeli koza na bible parce que liloba nzambe ezali nzela pe ezali mwinda Kinshasa eleki partout.
Noir ba déplorer ndenge batu ya église de Noir balingaka te batu basalela biloko ya mindele kasi ya kokamwa bango moko basalela ka biloko ya mindele boyoka ndenge bakino balobi na micro ya KNB. Ponier Bamindele, là c'est un peu bizarre parce que Koboya Bamindele c'est bizarre mais le rongana ko lo baga kezali que batu mwindu biso na Bamindele donc nzamba sali 4 races. Tozali na ba races différents mais tous les 4 races et seigneur na biso to se compléter pour te créer le paradis sur terre. Tandis que tozo boya Bamindele en tout cas ils ont un peu bien été, tandis que kokuta na auto kutani d'abord ba mindele ba ya en Afrique ils a plein en Zambie. Ndenge bango bazobo ya mindele mais tozomona baona ba montre ba pantalon bazola ta il a fallu balata ba rafia. Balinga balata ba bando tamona ba posa ba ya ba nyama et puis kolamba ka biloko na maboke mais tozomona ba balamba biloko na banzungu bazovanda ba kitsa plastique. Maïla mundele na mutu munde kokani te. Mundele technologie évolue à chaque moment. Tout le temps, chaque année. Donc, Mundele a créé kaka. Babiloko zo salaki na kimundele na kimayele na yi. Biso sko batu mwindu. Vous appelez la mail na biso ya kimatu mwindu. Ceux qui bango ba la portable téléphone. Na mutasalion. Mundele. Ceux qui bango ba moni ki ba la téléphone. Ba sa téléphone na bango auto ba kena o mutu mwindu mutasali téléphone. Ce que to ba là. Ngana ko mona keno, c'est comme si eza mo mutema mabe moko. Parce que yo zo pekisa biso si longtemps yo moko na ndako noza nango. Okomona ya za na télévision, ata soka raté télévision oza na radio, akozala na sapatu, akozala na lipapa, biloko wana nyonso tu kaka mundele mutaye na ba innovation wana. Ah bon, conseil na pesa bango si c'est comme ça ba tika biloko ya mindele, ba salela ka ya moto mwindu. Mais lokola ba salela ka mindele, ba landa kanzela na o siemens yesinde alakisaki biso. Batu ebele bayebaka ba signification ya ba kombo na bango te. Yango KNB elukaki yeba soki eza important mutu ayeba signification ya kombo na ye. Très capital parce qu'il y a des noms qui ont des significations qui ont des sens vraiment qui n'honorent pas. Hein, il y a des noms aussi qui ont des sens à malédiction. Alors vous verrez dans la vie quotidienne, dans la vie active, puisque nous avons des exemples. Sinon, si je mets à témoigner ici, ça va prendre beaucoup d'heures. Hein, c'est pourquoi j'ai dit que c'est très important qu'il y ait une signification comme vous avez. Quand on apporte malheur, aux autres vivants sans le savoir, alors d'où ce qu'on y est bien, on a changé, au bout de la malédiction. Ouais, c'est important, nous avons une signification à combo nae. Que ça n'a pas combo mususu, ça a une influence nango. Par contre, mususu ça a une influence à mabe. Comme sous une influence ya malamu. L'importance nango ezali ba kombo na kombo za na signification nango. Comme mususu ezo lobela ba événement vécu ya ba parents na époque wana événement elekaka yango nde ba se souvenir nango ba pesi mwana kombo wana. Mususu ezaka ba situation difficile ba parents ba traverser qui avant mwana botama yango ba pesa ka kombo wana yango c'est important il faut que ba signification ya kombo na. Mayamona makia di Jean Paul. Na mona eza ya pasi ya mawa disons. Pesa o matondo mususu mapasi. Po mona ba pasi. Peut-être netinga komona nga malundama. Do komona nga siko malundama eza neti ko bomba makamu. Signification ngo yango wana. Do mutu no foyeba utilité ya komona. Eza ba komo ebele et apporter so malheur à la vie, c'est à cause que to yeba signification ngo te. Amso mona komona eza soki mona mambo vedia. Amona neka makambo. Il faut que mutu foyeba komona. Les gens qui ont dit que tout est l'actif source. Bateki biloko en rafia na 7e rue Lumete. Baleli ba difficulté nini bakuta na kanango. Boyo kandenge moko na bango alobi na micro ya KNB. Mais ils ont ébélé. C'est maintenant la difficulté. Nous sommes ça la pour nous ça là où ils a passé. Nous avons été un peu difficilement. Et où t'as dans la province. Mais pour comment ils ont un peu moins passé. Mais tu conseilles un peu moins 2 semaines, 3 semaines. Toujours recevoir en côté. Pour nous recevoir matériel, le problème c'est d'abord recevoir matériel. Si tu recevoir matériel facilement, tu conseilles la paix facilement. Mais toujours recevoir matériel un peu difficile. Pour nous conseiller la moussalango et monana. Donc on nous demande que nous tous avons moyen ou soutien quelque part et soutenir pour le matériel et pour qu'on la vie facilement sur place. C'est ça la ramsale belé.
tosalaka vannerie, tosalaka mpe bakiti, tosalaka batapi arafia, tapi kuba, nyonso esalemaka oyo ya art esalemaka. Bureau na biso ya culture et art oyo ezala soki na gumbe so batie wapi eyebi bango. Ngati naza boye bureau ya culture et art nayebi yango te, ministre ya culture et art ayebi biso pe te. Rubrique Nabino Bolingaka mingi ya selfie, kanga photo seka mukepe buka kingo. Botinda yango na page Facebook Kinshasa Nabiso KNB. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonso ye, pourquoi kakabango, pourquoi vamos susote? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoki akokenda kelase kosunga bana. Artiste musicien Kadi Yoyo abimisi générique na ye na kombo ya Kanguluba alobi yango nde ekobinisa bafan na ye na 2016. Porte-parole ya Dino Kaporeji abeti masolo ya ba trophée na bango ba uti kozwa. Tizara na pesi na ba veut le meilleur na notable na biso Kitambo Jimmy Mukendi na idéologie ya KNB, vraiment na vrai fanatique ya KNB na tala ngotro et puis staff mobimba quoi. Donc actualité zara dominé na remercier la Percé Awards, ils a remise à ba prix Moro Salimagi na Afrique du Sud, il y a Patrick Mavon, communauté congolaise de Vanda Ikuna, Nazagi nominé comme meilleur porte-parole 2015. Meilleur porte-parole 2015, pourquoi? Parce que nous avons innové dans le CC, nous avons innové dans le Greco, mais nous avons un management et marketing. Nous avons un porte-parole dans le TV, nous avons innové dans high-tech, l'internet. Donc je suis le premier porte-parole à travers Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, tout. Nous avons un diplôme de mérite comme meilleur porte-parole 2015. Et puis des deux, album Nabiso, commandant des bords Yadjino, tous les nominés dans Ndoula Awards, tout remporté trophée Monko comme meilleur clip vidéo, clip Nabiso ya Doubidou, Nasi ba fanatique Nabiso ba Ebi Angobia, tous les nominés dans 3 catégories, meilleure chanson, meilleure voix masculine et puis meilleur clip vidéo, mais tout remporté meilleur clip vidéo. Juste yango tout communiquer na ba kino to bisabango. Pas consommer commandant des bords. Bisous des autres viser plus. Tu vois, ma soeur, on est congolais, mais on n'est pas consommé plus au Congo. Aux autres points, Congolais préfèrent somba pirate qui ne sont pas œuvre originale. Tout le monde a vu chaque Congo, les garazol et la partie, c'est pas coup pauvre. Partie, c'est tout ce qui est la victoire, baza piraté. Et l'État ne fait rien. Il y a un internet qui est piratage, il y a vraiment tes préférés. Public à la plus, tout dans la culture, il y a au côté internet, il y a au côté YouTube, il y a au côté iTunes. Il y a encore tabac 10 heures à Spotify quoi. Tout ce qui est dans les réseaux, dans la plateforme à téléchargement, tout ce qui est OK. On reçoit disque, on a plus aucune victoire dans la vision musique. On reçoit quoi. Donc, le monde est au tambour dans la vitesse internet. Notable à Gitambo, Jimmy Mukendi, on est ensemble quoi. Bino botu kolanda Francis Diba ya porte-parole ya Dino Kaporeji nenga lobeli ba trophée na bango ba uti kozwa. En plus à lobeli lisusu ndenge ba koma ko préférer côté ka musique na bango na iTunes high-tech parce que piraterie et l'équipe makasi mingi ya koloba wana eza lisusu te Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa na ndenge bozalaki ebele ya kolanda KNB magazine na bino bonne année na bino nyonso na bandaku na bino tokutani lobi kin et l'équipe partout.